soutenir Belvi. Na soutenir yo te boni yo. Ngai ne naza sous ordre noté. Oyebi ke bofingi trop hein. Bofingi mingi, ça n'est de trop, ça n'est de trop. Nga na omona bino boa ba innocent. Na omona bino boa ba innocent boyebi eloko te. Muto otinda bino boya finga mavia. Muto otinda bino alingeli bino bolamu te. En fait ngai utu bino etalinga te. Na s'adresser na muto otinda bino. Na lobi yo, veut dire yo muto otinda bato. Ba finga mavia. Ozoko sabango poani. Pourquoi oko sabango? To solo la. Oko sabango poani. Tango otinda bango ba yo finga. Loba pe vérité. Loba famille botande ba otinda ye. Pour ya finga ma via. Ba ye baka. Biso pe to ko fingela bango ya bango wana. Parce que oya bango wana ana ba défaut belé o finga. O cacher vérité poani. Aussi longtemps na yo nanga. Toyebi vérité. Wani ka leto siama wana to kanga ngoti na kisi. Omani yo bito chaka kasa to chaka kasa te. To sinya penza pact ngai demer tadi mundir ba yams. To sinya penza pact to kanga komba Belgique quelque part makamnyo so to bana ya yo kaka Belgique nga zana akomona kaka chroniqueur moko te ya ato fingele mukimo ba ya ana mo besoin tiboke. Insecte fourmi PC. Makolo poussière saleté yo baleka émission bon. Makolo poussière. Ah, t'as c'est les trucs que ça TV quoi. Et ça TV mon mozolo bon. Dans la TV. Makolo poussé. Yo baleka émission bon yo ti batindi yo babi bon. Yo kende projet za boye, sujet za boye, loba baleka bon. Mutatinda tu apé sauter lambate. Otinda ba innocent ya pamba. Ba innocent ya pamba otinda bango poani. Siko to sala boy. To sa siko boy. Comme yo za na vérité, leka na toile. Leka na toile. Yako loba vérité. Yako loba vérité na toile. Ce qui yo moko. Oyebi bien que non soko tindi batunga na oyate. Nako soutenir Belvi. Nako tanisa mukili ba valeur ya Belvi. Nakotika teke bato mukili ba coller Belvi. Mais ça clair tombola star na yo. Qui to ya nini? Vraiment. Problème ya nini? O ko matsa bino mafuta. Okino na ndoko bato bataka okate. Okino na ndoko bato. Bataka okate, bakiba ote, bapesa chance, bapesa mbetu yolala. Place uta bayebi balanda ngote. Utika pas la famille na kimia te vraiment. Ce qui yo obimi nde bo mona présence nanga et puis no yana tous les quatre vérités. Faut pas ni mino ba lokota mo sabo. Bona Ba lokota. Ils ont créé un problème ba film. Non. Il y a un film était dans le bas clair. Oh, tu n'as vu réel. Les vie réelle. Tout le monde la scène les a vraiment vie réelle. Ba lokota oui. Ko ba yambio la kata groupe abatu. Ba yambio la ndako abatu. Ba pesi au place. Fanda za la l'aise. Za bongo. Si à Kenda, tu as la nouvelle vague, tu as la nouvelle vague, tu es bien au bongo. On est là transpiré, boui. Pour notre cabé. Voilà, rage. Non, rage, ma kasi. Non, qui m'a bé. Dans les cabés émission, au moment où si na ba famille, tu as la bino émission, bino journée, c'est bino tindaka. Dans les cabés émission, na tikolo ba mabete. T'as le yeko. Na tikolo ba mabete, na tikolo critiquer, na ça toujours respect derrière moi. Tu conseilles qu'on reprocher mon togo lo banana ya pekisa mona. O azotinda ko lo banana. Nana tinda. O azotinda mona na lo ba. Insecte on ko lo banana. Insecte wana zonga pa mto tinda o. Yebisa akeba. Yebisa akeba. Ah c'est réservé. Oh. Donc on a besoin de te bimisa ba vérité ba vidéo. Pour biso to na ba vidéo. Bon biso malobaka amsu ba so to lo balobaka te to na ba vidéo ya ki kala na ki lelo. Moninga na chrétien te na loba. Non na fingi te na loba. Non c'est la boya mobondo. So boya mobondo to ya mobondo. Na mona ta film moko te o ebimisa ye na kati ya groupe Simba na monya ngote.
comprendre kanda oyo bandeko baza nango likambo oyo ya kosatake na mama via esali pasi batukuto baza na libanda ya nouvelle vague balobi te bakosimba mama via boye te namoni mpe batonto zuma balamuki bamama meleki misi lolo batata mwasi tendresse bato ebele basepeli nango te balobi baredresse nanu mwana wana impoli toloba yango chaque fois ke réseaux sociaux eza mboka oyo tobengaka eza église te soki likambo ya koloba yali ifo koloba epuis kotelemela yango kino na suka en tout cas lelo lisusu tozali wana toujours na siège ya mama via esika kitoko oyo bazorépéte mosala ete osamba kitoko ebele balobaki mama via akei groupe ekufi nouvelle vague elali voilà lelo toza na siège kaka ndenge tozalaka comme dab bakose préparer na bafilme bagag bango bazalaka en cheval baza na vie ya tv monde baza na queen cinéma sikoyo groupe ya boye bino bozozela ekufa mokolo nini epuis mokolo nango wana poto télévision locale mpe baali chaîne lokola antenne awa na yo kocompare wana bachaîne misusu ya mike localement en tout cas makambo ezoleka kitoko epai ya mama via coup chapeau lisusu na présent Yoshua présent de tous les abaku kaka ndenge tolobaki tombola artiste na yo toza wana toujours mpona kosoutenir mama sila tolobi 5e anniversaire ya SB moto akokima te tozala ya biso nyonso bokosa bavoyage ya lokuta te oyo te akei nanu kose repose zala awa soki mpe tozala na sulutani soki mpe kozala soki salon soki nini tokoyebaka ya mokolo yango ndenge kozala en tout cas merci beaucoup na batutu babengi biso bazoluka numéro oyo ya mama Jilindaya obenga tonto Irano soit kota na postage ya SB bokomona affiche eza wana si la telemi bapesi badirective banuméro ya telefone bato tu okobenga na mboka nyonso ocontribue na $1 €1 mbongo nyonso so mpe livre sterling yo kaka oza na besoin contribuer kosala bien en tout cas lelo toza na bango toza na mama Tansel oboyebi ajouera mpe mingi na SB toza na ye awa et puis toza na mama na biso oyo toza na ye pembeni botali kaka neti fifi mieli ti bato misusu babi fifi ayaki fifi aye te ndeti kaka lipasa bokoyeba ye mpe aza mpe kaka mwana mama via na kati ya nouvelle vague mama meta tozosola na ye kaka ndenge tolobaki soki kande yali tokokende yango na kanda soki mpe na mokristo tokokende yango na mokristo en tout cas na loboko ya droite napesi mbote na Tansel bonjour Tansel Tansel nzala Tansel omo baye na émission boye nabaye bango nabaye bango bambote papa irani baye bango makasi babaye esengai mais kanda ya moto akimia toyebi te ndenge ezalaka mpo bato bakoluka bayeba Tansel akosilika to akoloba ndeti ndeni toyano toyeba no déroulement ndenge émission ekopesamela mama neta yo mpo kotomboka to ndeni bonjour bonjour papa nga na otomboka te me na okatana navigateur mwana via akatana mabe na makambo via des fois te batimusa pesika batiaka te bayoka yango solo baoki so ya pilipili ye oyo navigateur mabeza makasi na bilongi poussière mabeza makolo osanga boye te nazanga moko colosalité basala pédicure kala makasi bozwa tanko bozwa vraiment temps botana nouvelle vague en tout cas irano tokende baquestion belebele te bango toboya yango opose biso baquestion soto bana parcours ndeni te kakuna te wakama parcours madontologie ya rozane eza te tobebisa émission tosanga na désordre aboluka toya mobondo toya mobondo tozela bino mpe boya mobondo tosango bien omosi oleki na internet esimbi te so tokutani tobetala bakofi omosi bakofi esimbi te ata boke na biso wapi prison pebima te ya sa mabele babimaka donc ça veut dire que tobima tobima na aza relation na mokili te yo relation nanga te ebongo siko relation nini tobanga ya griffe ni na mondio na kongo oyo na nde totambola na nde mokili ndenge ekendele relation nini oyo obangisa ngai timidité nouvelle vague elobaka te nouvelle vague ma toza te batimide te pere kota wana okuni na ndenge azalaka ozala mapere kota na ndenge azala wana soki so okiti na se
soit disant na bi moi noté moi no azo de kan internet yo moi no ba pesi gaz insecte fourmi PC makolo poussière saleté yo baleka émission makolo poussière c'est le type de TV na mozolo dans la TV makolo poussière yo baleka émission bon yo ti batindi yo babi bon yo kende projet za boye sujet za boye loba baleka bon mutatinda ki apesi te lambate ata periki mo boye apesi yo te déjà ko monter ba monter ba préparer ba bien préparé OK mais ça clair tombola star na yo qui to ya nini vraiment problème ya nini o ko matsa bino mafuta okino na ndoko ba batia ko kate okino na ndoko batu batia ko kate bakibara ote ba pesa chance ba pesa mbetu yo lala place uta bayebi balanda ngote kutika pas la famille la kimia te vraiment OK na ndako bato apesa mbetu na uti na lo ba bona ba masese mais na lo ba clair okela ndako ya bato bapesi yo mbetu bapesi yo kiti mponi bino ba balokota bozabo bana ba balokota créer ka problème non et un film était dans le bas clair tu na vie réelle vie réelle tout le monde na scène eza vraiment vie réelle balokota oui to bayambi na kati ya groupe ya bato bayambi na ndako ya bato bapesi yo place fanda zala à l'aise tu ko créer ba problème zala te mambozo beta na na monde tela irano na kati ya monde ya art en fait oka lisolo na kati na kati ya monde art makama art eboma marate eza bongo ti akenda tozala na nouvelle vague tika fina nouvelle vague toyebi yango bongo okei zala l'aise tika makamba bato tika famille bato evanda kimia ocréer baproblème tina baniveau moko boye rankine ekota na libota bato baba na tata moko maman bango ayebana yo bazwa batia wala pesa chance il faut pas créer des problèmes place ma problème exact babi bino nde ba jalousie le cas pe makasi to le ba pe vérité boko ta keto jalousie qui est makasi boye nga moi qui est boye am kolo bongo jalousie par rapport à quoi ku jouer par rapport à quoi baba yeba mingi a contribuer pour ba ndeti ni na malonga pas ça la wa kota jalousie fiti e kota yango ba tika na ça chemin na ngai une nouvelle vague eza nga benga ngo plus que ina OK nouvelle vague non loin nouvelle vague à futa ate OK toyebani bebele balongwa toyebani non o ezali banda nouvelle vague mutu moko ande okisa biso soni mais il ne bolongwa bongo na futa nouvelle vague ate parce que eza école moko boye na bite formation école yo surtout ozango wapi eza belé te la mondio encore futete pas uta na base to bakenda na ndako akenda na ndako bapesa chance bongo bapesa chance po babi keno aye nango auti pas auti auto zwango mais pourquoi kopesa ta muto na peso asalo moi o bato aluka na vie na ye bata komande bapesa adote apeso chance yango mais quand même ça la reconnaissance donc peut-être français ne le but tout excès nuit excès à kobexé au coup na pesa qui tout queen OK action na place avec no au mwana na nga na bercer ye OK maman kanisa ko trahir yeti fali na bino te nani fala nani na tuni ka ya mutuna ya lisasité ezaka mutuna fala nani ye fali na bino te ndeti ala nouvelle vague izande wenge siko fala sani affaire na bino eza wenge awa wera nde mtaleka awa bahéritier baza bakakole baza donc bato bakeno mpie sala telo makeno oyo kiyantikeno naki wenge eza nde na nouvelle vague to bateke maison moko ekufa oyo etikala eza ba jeune talent yango te irano en tout cas so baotinda ndeti biso batindi biso te toye mobondo mais toleki émission bien mais kanga liputa te mama yokanisi ningo besili c'est préparé kanga liputa tonakanga de ceinture OK nebunda liputa mais naomona nati oyebi nde bayaka obaya mobondo tozenga naozela bango ndimo tino baboye na l'équipe émission naotolaka bamission boyo tomona en tout cas nayaki mpona critiquer te nayaki mpona critiquer yaya te mpo mama te ayaya ozanga beaucoup de respect beaucoup de respect acontribue mingi acontribue
le contribuer. Les gars, ma Bible, alors c'est vie nous à relier là. Oh, comme il y a des gens qui sont dans les bandits. Maman, les gars, on a besoin de mode. Nous avons c'est vie nous à relier là, on met là. Ah ben non, servir. On est au Ghana là. Oh, mais quand c'est là, il m'a passé mon lami, ma dégamba. Ah, tu vas là, ok, dans le micro, on peut dire. Mon lami. Nga kuna nga mama dégamba en tout cas dans ça. Nga na lo ba o ezanga. Ah, c'est vrai, maman dégamba ça là. Non, on est ma dégamba. Nga la lo banga. Ok. On est transpirer boui. Po na ki mabe. Voilà rage. Na rage makasi. Na ki mabe na le kabe émission bo mona nga tina ba famille bota na bino ba émission bino ba journaliste bino tindaka. Na le kabe émission na tikolo ba mabete. T'es le yeko. Na tikolo ba mabete na tikolo critiquer na ça toujours respect derrière moi. Tu conseilles ko reprocher muto ko lo ba nani apekisa mona o azotinda ko lo ba nani. Nana tinda. O azotinda mona na lo ba insecte wana ko lo ba nani. Insecte wana zonga pa mto tinda o. Yebisa akeba. Yebisa akeba. Ah, c'est réservé. Oh. Po. Tous on a besoin de te bimisa ba vérité ba vidéo. Po biso to na ba vidéo. Mon biso malobaka am subo ba soto lo ba te to na ba vidéo. Ya ki kala na ki lelo. Zati. Voilà l'intimidation zati. O moni mama sila ana ba vidéo. Ya ki kala na ye na ndenge bo kotumba. Yo lo yenge yo. Yo. Oh, ne moni mtu na PC. Mutu na PC makasi. Tout ba perruque mutu atinda ko tira na mutu. Ba perruque masila tira ikokani. Ba mesure bébé mesure kabele bimbi là de yo mona ngote tilelo. Moninga na chrétienté na loba. Non na fingité na loba. Non c'est la boya mobondo. So boya mobondo to ya mobondo. Une nouvelle vague qui est tirée là ko kufate, nouvelle vague qui est tirée là ko koyate, nouvelle vague qui zakaka. Bon les cas émission vient saleté to lobate. Vraiment. Mais so bo toucher ka point faible ndé to mona ndé bo mona mande to ya mamo bondo. Vraiment. Et le na bo mona ngoka, ça ya ga ngoti. To mona na ba couloir, to yeba ni ba coin. Vous comprenez? So to comme la coin to beta solo temps normal. So on a piquem to kina na piquem. OK. So na ninga makofi to kina na ninga makofi. So le kina makofi yo moi mobile beti no be comme bail nanga beta. Merci beaucoup Tansé to tchana moi. Ah. En tout cas bo protéger nga bandeko baza tellement na rage makasi. Nga pe lokana zakana nga amoureux ya polémique na ko risquer na poser ba question mususu ko sepelisa bino makasi. Mais bo protéger nga mo makasi. Maman, you peux kande Mathieu ka makasi pour ndeko mo ça sali babi internet ils ont permettre que muto a retrouver moi quelque chose azota moi 100 francs peut-être à simbi maman via pour azota moi 100 francs na télévision na beaucoup recadrer kana ndenge moko propreté on ndeko Tansé la zoba ke so to kutani to simba na maboko so pe s'agit to koma ngo musika to koma musika yo ko luba nini ko reprocher na nini papa omoni nga meta wa vandi liboso awa na lingaka kutu te mutatu chez queen parce que so touché queen elle rotimi ngai suki moko ya nzoto na nga. OK. Yo omoni mutu atinzi yo na ye bono poussière. Oh. Na ye bono salité. Na ye bono peka solo. Qui n'a pas tout quand même yo ko lo ba bongote. Parfait malonge zali. Papa, ko kene poto la cité ke ko bonga. OK. Omoni poto ma vie yake poto libala. Voilà. Ake poto ya bango ya sima ndaku te. Osomona, do faut respecter muto lingo finga to finga muninga no te. Asa responsable. Asa mwasi ya mutu. O ba bimisi mbongo ba pesa attention. Baba qui va na foyer na poto ki wana zaka ya koloba eza influence apamba obi ke sali passe ba tout ba maka mususu azo contrôler te azo loba kaka foyer wana ibi foyer. Pourquoi le week-end arrive à la foyer? Peut-être Mansé maman na foyer. Ma vie avant na foyer, ma vie avant na ndaku ya mobali na ye. OK. Le roi famille botande ba otinda ye. Pour ya finga ma vie ya. Ba ye baka biso pe to ko fingela bango ya bango wana. Parce que o bango ana ba défaut belé o finga. OK. Pour ma vie nenga zana o luka ba défaut o finga o luka na certain fois o zoate en o bambande.
azu abambi mais oya bango so toto no finge siko banana 6h tu 23h mais tokokena ngo mpe na kofinga kaka te tokokena ngo na baargument tokokena ngo na baexemple tokokena ngo mpenza na bato bayalanda biso epuis bamouro ya théâtre bali omema tolobaka bato baza na histoire ya théâtre bali nakolobaki yo mpo pasa babon moment na bandeko nyonso bapasa na kati ya nouvelle vague oyebi bato tour baza na nouvelle vague na baoyo balongwa na oyo baza na bango sikoyo par exemple ndeko Belleville oyo mpe lelo tozomona aza comme leader ya famille Libota tokoba ye mpo pasa bamo bomona ye oyo banini ese pasa na départ na ye na kati ya nouvelle vague non ye ntango azalaki na nouvelle vague nga nazalaki nano na bandosa théâtre te nazalaki vraiment na ndako nazalaki nano kosa théâtre te nga na bandosa théâtre ye asalongwa déjà asala mpe deya bagroupe na ye tosala donc nga vraiment maramu na ye na kati ya nouvelle vague na yebi yango vraiment te mais oyo na yebi ke auta epai ya mama via donc soki ayebi nde batelemaka na position scénique seki azwi yango apartir ya nouvelle vague oyo nga na yebi donc lokola eza ndenge wana mavi ya moto asala lelo ye azala oyo ye aza donc fa respecter mama via fa yebisa bamwana ye barespecte mavia mavia aza moninga na ye te mavia aza camarade na ye te tozali na bango na matanga ya papa mama sila ntango akufaki nga na ndoko pesa bato bakiti bato nyonso bandoko yana na matanga ya papa mama sila ntango ye aye biso tozalaki déjà na queen na kati ya ndako tovandi na masila aye bonjour queen Queen FC, bonjour, ça bien, Queen. Normal. Osomona, a respecter qui est. Après ça, qui est respect. Parce que qui est Queen. Ok. Osomona. Donc, na sima wana sikoyo aya ko baluka te pour na miso batu moko beaucoup na za libre ko préférer mutu o ya préféré. Mais nous on est vraiment désorienté na ngambo ya maman Queen. Balobi mingi on est raison na groupe Simba ndem te valoriser lelo maman Belleville bato belé balobi grâce à groupe Simba ne bimisi maman Belleville et ça mo ba confusion bato belé baloba yango na yo en tant que collègue pe maman Belleville malgré to longwa okuta yete mais okoloba nini par rapport au loba marwana et ça gonne ni tango yo ke bazo pesa honneur na groupe mususu tandis que yebi kaza ndeko na bino les nouvelle et ça qui est ingratitude. OK. Ouais. Aza vraiment ingrat parce que y a un groupe Simba et ça groupe moya munene parmi ba groupe munene na kata mboko groupe Simba zawana na mona ta film moko te o ebimisa ye na kati ya groupe Simba na monya ngoti film moko te na monya tate et ça ba film a joué ba ndeko belé ba collègue belé a tourné ba Zela, ma fan. Tu es là, clair. Tu es bien. Tu es fin à moto, tu es normal. Tu as commentaire en abino. Tu as commentaire en abino. Botan la biso attaque 3-4 films au Belleville à Sala na groupe Simba Bimisaï. Voilà. OK. C'est au Bimisaï biso tellement extrait à Pamba. En tout cas, nga non ça là sur émission. Nga non ça là sur émission té. Ba ko autant que ba film ezali. Oyo. Oh Belleville babi que no groupe Simba Bimisaï. Babi que non moi morceau yo abimi na groupe Simba me sali pour ça la bataille na attaque sur la film nzonzi ni tozo ba film news que ce soit local ba film les gars local là ya groupe Simba quatre groupe wana ya groupe ba jeki sur peso ta film moko yeba ko kei tu ko yé la pesi mino de fi ata misato ba biso distrait ba otika biso to fan to bona biso mama abino atindi bino to yebiye to yebani atika ofinga mutu oyo azalaka na rôle bande tindeli bon na lo mama bete mutu bande ko lalisa ye mutu bande ko lesa ye mutu bande ko latsa ye ko lalisa ndenge nini po nzambe mutapesa ka mutu bande ko lalisa ndenge nini banda kunyoso tu o kwina leki nango yango mama na bangwa leki nango. OK. Banda kuwana tu alala la banda kuwana. Kuna kenda na ye na ville asomele lamba pesi alati. Olobi? Queen. Akenda na mama na bango na ville asomele lamba pesi alati. Eza parcours à vie, eza mabete?
Pona bino za mabe. Poani. Nte bon au finir poani. OK. To oza reconnaissance que na somelo ata elamba pamba ta sengle. Au finir poani. Au tinda pourquoi mais pas finir. Ute mabe, quelle gratitude. Oh, Tout c'est réservé. oh là là. Tout c'est réservé, tout garder ma bande. To loba mingi te. Mais to ebisi yo mutu batindi. Mais ça déjà clair. Famille soit disait les famille nene. Libota. So liboma, la monsieur ba liboma. Allez baraté na yebiti. Famille liboma. Famille liboma parce que baza ma bomba. OK. Bon on se ba ma bomba. Parce que mutu ça pena juste les autres raisonner vraiment bien de bat de biso to raisonner boy. Est-ce que yo ko ba insanité on a le bien na télévision pour na maman via? Non, parce qu'il y a bango sa famille liboma. Abi tout de que na nengo na bi ko sa ka émission na komba mwana wana et no bo toucher maman na bango te. Ba ko ba pepo nani. Na tiko le monde na monde arte. Donc on a représenté des missions. tongo. Tongo on va moi 10 ans. Eh ben oui. Autant on a représenté des missions en jeu de la presse. Au combat de l'hôtel quitter les sponsors via Pesanga yango. Moi la 10 ans yo. Ma ko pousser au l'équipe d'émission na tiko le yeba hote. Na tiko le monde hote. Vous comprenez? Alors yo ngana otalote ngana otaka kombo émission bimisi wana. Moni kombo wana yaka kombo moto ye. So ça ko tonda c'est maman na zana. Voilà. Alors vu que ba vimbisi o likolo. Et ba ke mo bondo pe sikala ntuka ma famille bazalara parce que kuna mukete kuna munene. Alors on a simana est-ce que les andeni. Vous comprenez? Ya tindi bisote. Apesi biso accordé. Mais to collecter le robomote. Tola muka na ba âge to komi nango et simba te. Question que vous allez Tansel, est-ce que vous souhaitez rappeler un jour ba bengo na famille libota au jouer? En tout cas sur le barango, nazala na ba 5 ans, nazala na maturité te. Na minute yo bombe karabino te. Ato bika na moniko. Moni rolio. Et c'est un moine ana. Na style de genae. Et c'est un café Tansel. Ta longo. Et longo. Malia. Eh, non yate. Donc ben c'est la quoi bien mai. Atiola. Non yate. OK. Ba raisonner en pété. De ba rapport raisonner en té pour enquêter. OK. Ata ba tedinga ba million. Mon début mo sutukela ki. Mo sutukela anzaba. On to ki ba ka façon. Bo mo bonde la libumbashi na biso invitation mukeka. Yo pelo ba. Ani. Bo mo suto ya bongote. Suto ya bongote. Abaku. To ya bongote. To za poser. Mais niveau boya mo bondo. To kamo to ndimete ke no bino boya bongo. En tout cas suto ya bongote. Bo mekana kunte. Vraiment. En tout cas, on continue, mais Kalami est au Rokata parce que Bazar en plein tournage, via TV Monde, Cool Cinéma, Nouvelle Vague en généralité, Bazar au service. On a tourné, Groupe Tanzanie, je vous signale que Bazar en pleine préparation et film. Déjà, à Wanet, au le Babongo, tous en plein tournage. En tout cas, tout va bien. Maramuto Zogene Kitoko, Maman Via, Agotambu Samaramne Kitoko. À ça, rappelle comparaison à mon côté. On vend le Kauki Mungongo, fait du mot quelque chose sur YouTube, bien sûr. Mais il y a que Queen Cinéma, Via TV, nous avons travaillé, ainsi que Nouvelle Vague, Bangotou Bazao se portait très kitoko. Maman, le bagout, ma polémique exacte. Maman, on a eu. Et nous, on est au Bag Sananio sur Tolobia, pour nous sentir pas naïe quand les appels à Momakasi. Et ça la peut pas sinon souci côté la moto bovanda na ye moto bo pesa ta lipa ya pambo mais lelo il reconnaissait ces ça la ma lelo comme na benji et pas maman na bino na bi que ça la passi message ni no ko passer na public ni so balingaka et puis bana ya nouvelle vague tout ba la musique. Merci beaucoup papa. Message nangeza boye. En tout cas eloko esali passi. Mama oyazana mboa na ewana. En tout cas mbala sima benda bango vraiment matoi omoni sanyo balelaka basumbelaka te vraiment muto alakisi yo nzela bafingaka ye te en tout cas sozalaki mpona queen te mais ntango mosusu lelo oza oyo oza te mais oyo okomi osala mpona queen omoni nzambe ajuste nzambe tobelaka na biso na bino aza juste
po ba respecter yo moko mi respecter lelo toyeboye mais tant tokoya lisusu totanga bakombo na bino polele totanga fama tobanga te parce que tant eloko wana salite wana ya bizarre ya fulu ya diarrhée atangi kombo via abangi te donc so tokende ngo mobe parce que maman na biso apekisaki pa linge mamo te mais toyoki kana makasi nde toye nango boye na nde mwa boye oyo omoni eza mwa boye donc oyo koavertir toloba toye koavertir déjà bango ezala mbala liboso mpe ya suka ya mbala liboso mpe ya suka po soki bameki lisusu ekende mabe nangi na momoi mpona nouvelle vague groupe na biso bachef na biso baza wana bachef dika bajour à tournage bajour à répétition plutôt adresse mpe soki eza important ya kopesa voilà biso torépétaka chaque mercredi tozo répéter tournage na biso na toleka na antenne A tolekaka chaque mardi toza na jour na biso ya tournage donc là tozo répéter ezali na Oshwe eza na Oshwe juste na face ya hôtel Béatrice voilà place to répéter place à répétition na bato baza besoin baya na kati ya mouvement ça tam baya na kati ya mouvement voilà donc azobanga yo banga bakanga yo bakanga bakasi obanga o matonge balu maître aza maître Christine apesi maître de musika merci beaucoup donc boya ebele toza wana mpona bino eza groupe ya monene via TV Monde toujours likolo donc maître baza wana maître Justine toujours na base chef bazali bango tout baza wana en tout cas vraiment merci mingi na batu nyonso balingaka Meta Navigator yeyo aza pe ka on a nouvelle vague positif papi mbotete déjà mtaliboso suspension pemba mokondi donc ye déjà na profiter pour kopesa pasteur nanga mbote na pesi pasteur David Yampanya bonjour na yo papa mwana osaka msala voilà mwana osaka msala toujours grand frère nanga partir à Londres baya nanga ya papi ya pichu Senyora Bulu Irene Manyanya bango tout na pesi bango mbote Vicky Lembikisa Mami Kingumi Boss Kingumi Guy Babin na Belgique donc batu tout na pesi bango mbote René Lokwasoso Pembe ya ope yangoyo bye bye merci beaucoup. Voilà merci beaucoup to comme na suka Tancel message soki ali et puis soki pe numéro de téléphone à habiter oti mozo tchanga ba ira no kosenga numéro na yete awa mais bozala kimia to habiter so ko pesa toto na numéro opesa te na la mbote opesa mutu te c'est important pour la message na bino omoni otolobi babengango mise en garde ok oze bandeli na loba te ebele eza nga na ozela bino moni yo batindi yo te na mposa bawana baya moso baye nde tokele bango siko kitoko nde toloba siko oyo nde evanda nana temps na yo te soit disant yo mwano nana temps na yo te nga na ozela nde bango irano nana eloko oloba te oyo nalobi c'est bon na vandi na ozela siko baya po topesela yango bien topesela yango bien donc ozalaki aloba yango wana voilà en tout cas tension aza clair abi boya tosakana na mabele nde tomesana na potopoto boya tosakana biso mpe tolobi tokozalaka na mikro na biso wana ya vie ya TV Monde et puis Queen Cinéma totya mwa chochocho na biso kozangisa te koyeba nini ekoleka mais baoyo bamoni ke base sentir piqué basalaka nde bamesana moto akokanga bango aza te biso tokozalaka wana mpona korépondre et puis kozangisa te kopesa mbote na baetu bolingaka totoyoka no bocommunike biso na banimero eza affiché tolobi kaka tombola bendele nde eloko ya suka toya nango 5e anniversaire ya SB totikala malamu bye bye